Nde tozoloko de papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc Adam Souzo, le moins Soukanzambe, Made in Congo, www.elengakongotv.com. Et donc allez-y comprendre, non, ça m'a Naza vraiment malade. Mais comme les devoirs nous appellent, Naza obligé de couvrir événements par rapport à l'élément Moukolalelo. Donc allez-y comprendre tout ça. Na esika esengote to na répétition mais to na lieu ya deuil to na morgue oyo ba bengi morgue ya bondeko na limité et esika to ko bimisa corps ya artiste musicienne chanteuse ex danseuse ya collège de noble donc na kombo ya ndeko na biso Lola Kadogo o atikari biso ya cela un temps le lot to ko bimisa corps na donc vous allez suivre en exclusivité par rapport ya sortie ya corps naye kobanda morgue ti place pour exposer et puis tout Rolanda toujours na enterrement ndenge kozala donc il y a pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Je crois ba image vraiment koloba mais un petit constat par rapport à mambo ndenge salami moi je crois caméra OP au sala concert nango tout ça la morgue est sortie encore mais je vois que des danseuses donc ça bon vraiment tout le monde va mettre chorégraphe tout le monde va danseuse mais il y a pas vraiment de chanteuse, il y a pas de musiciens, il n'y a pas de chanteurs. Donc nous allons commenter, mais nous allons essayer un peu à lobby sabandeko oyo, bakozana biso awa pour na kozwa quelques impressions ya moko na moko. Pourquoi ba négligence aboye? La Bible nous dit to lela na ba o bazolela, to sepela pe na ba o bazo sepela mais awa toye ko bimisa corps ya Lola Kadogo o azaki chanteuse, mais on ne voit pas de chanteuse ici na morgue donc to zelana nous caméra pena etambousa la image nezala kaka. Merci Tracy Mbelenga la même magique Glody Diasika la mignonne de la presse internet. Adam Souzo le Made in Congo. Je suis malade comme je viens de le dire. Pour comprendre que Nazara vraiment chaud Nazate parce que Nazar convalescent santé so permettre donc merci Yulia Samba Pana chez Pau de Fleurs de Paris. Karine Mana Fifi Mana la beauté divine double L la rose depuis Paris, Flore Choumé, il y a la patronne, il y a Francine Moyo, Inès Mandela, la star, Bibi Chulungue là, depuis London. Donc, Tozo Solakaka, Irène Kidiamake, c'est Rite Katondi Lubanza, donc, image, et Zo Lobayango Moko. Donc, moi, je pense que commentaire Kanasuka, et on se retrouve tout juste après. Merci. Merci, donc ça continue vers cet élément comme je viens de le dire tout à l'heure. Torolobisa Bartis et Otomoni a Wabaza présent. On peut être caméra ou ceux qui bomoni moutouté c'est que Azala qui n'a bisoté parce que image refunda yango moko to lela na ba o ba olela to moni staff ya ba artiste chorégraphe ba musicien bazar o to moni awa na ba onde to meka mukie to sola par rapport à marambo to moni ba star na biso bazar. Bonjour star. Bonjour papa nanga. Tout le monde vraiment dengoyé na sorti encore il y a artiste chanteuse Lola Kadogo ex danseuse OP par rapport à Banzela pendenge beaucoup chaka aleka pe Nanzela mais tout le monde faible participation ya ba musicien mingi tout le monde mingi ba danseuse mais ba chanteuse vraiment na ba musicien bazate na morgue étant que artiste kolobani. Merci pour passer la parole. Bisotoza ba maître chorégraphe ya Kabose Boulembi nakanisi boke c'est différent eza awa moi boke c'est eza bauti moi biso na ba danseuse bauti par-ci par là boke c'est msusu donc toza na participer mawa tolinganité en tout cas tolingani ata muke kutute surtout mingi na beta CT wa kufia za danseuse biso to yende ke danseuse mais tozo mona ba danseuse msusu bazalité ni kobenga ni eloko mokote Ozomona tolobi pe makambo trop na kansi na ba o to monani nde to yeko lela ndeko na biso bon biso na kansi biso lokola to bana mo déjà éduqué
président na biso azana poto Kabose Boulembi na pesi mbote place azali alobi ah donc fils Bob bozala wana faut vous participer pour na koleka pour na komona en tout cas vraiment ezamawa toujours pesaka mes condoléances na famille à Lola Ngoma Kadogo ezamakambo ya kanango donc courage kaka biso pe to tikali toyeba kobongisa pour motema mabe vraiment oh pena tozo benga yango eza motema mabe o ba musicien chanteur ebele to mona ata motuté musicien chanteur to mona te musicien instrumentiste o ya beta kata ya orchestre mon côté to moni na sepeli na ndeko na ngai nani o ya mwasi nani danseuse ya Pachanga na pesi mbote na sepeli na ndeko na ngai susu Madova po bazana biso ba mettre Brown na kansi na sepeli vraiment na ba o bazwa kolela na biso na kansi ba bazolela na biso te ezui le lolo là bongo lobi pe bango ekozala ndenge nini pona bango ouais na kansi na ozongelo tout à l'heure dans le par rapport à l'idéologie star mes condoléances. Ah merci vraiment tozolo baka idaka moi passi azalaki mande na biso moi si akipe danseuse parce que ezali biso to bandi bandana e bandele tina suka mais to mona ka soki déjà mission moi kufi bato biso ya et comme le cas tricage morobo deux mona ka ndenge tozali ya daka passi po biso to ba chorégraphe to ba danseurs to ba danseuse ba ki para biso te le leçon ezaki emso chanteur moi kufi ba wacha ba mbongo mais biso bana to bandi mangam na biso tisiko mutu mo ayoti biso po to tarandi to zona morka ata mission mo to monité ka biso ba mettre chorégraphe na ba danseuse to lela lola mbule beta na bato la mutu nyonso nezu lola ikoza pe bango mais passi kana motema po ezala ngoliwa atiki biso avant mais passi ka ba yeba pe biso to zali fond les choses ba mouvement mususu be ba mususu ba kufi to mona ba tondi a mais parce que na motema to boto loba mingi te to lela kaka lola ki mwana biso comme danseuse na biso et on va condoléances kaka na bato nyonso na famille ko to mingi pe passage patanga ayaki ataki moi poids to mona ki vraiment place azali merci bon ata misu bazate na biso to représenter kaka show ezate mabeza na ngoti ali weza nzela bato nyonso parce que yango to za vraiment ba yeba pe biso to zali faut le ne ko eli biso et ko elela pe bango nyonso na kolo baka yango wana nyonso ma yango na ko. Merci. Ngai na baksa boy. En tout cas, na kolobaki omoni tango papa na biso auti ko tika biso papa miso papa Wemba auto tika biso obike bela ba musicien mususu baya matanga na ka pona ba intérêt mais na motema bena baya ko lela vie wana te mais baya matanga wana na ba intérêt po ba yebike nini mbongo ezalaki wana misusu lokola ba monana na ba concert en plein air bongo bazwaka bato tam so rotondisa bongo te ba profiter ba beta ta ba concert wana ce n'est pas bien donc tant ba lobi que artiste et musicien akufi to différencier te que oyo danseuse oyo danseur oyo boyeboyete ozomona et loko sona zo senga vraiment na ministère na biso ya culture ba reconnaître non biso pe ba danseur ba maître chorégraphe ba danseuse quand même to sombara ba carte d'artiste mbongo ne kota na kata ministère ya culture quand même to zo tcha quand même moi quelque chose dans kati ya ministère mais pourquoi pas so likambwali ministre ya culture akipara biso te surtout biso ba po lelo mamba ko Kinshasa eza rumba te Congo lelo ndenge eza bo eza rumba te ezali nde mabina ezali nde ba eza benande ba sebene eza nde loketo eza nde ba loketo nde mais bazo kipe biso te en tout cas pas si to senga na papa ministre oya biso oyo ba chesika to oyo ba ko chesika ameka nanu pe ko tala kana biso il s'agit que ya ko lukata ko tshela biso ata article moko poke to atane to mona ba mwana mboka ndenge fe na biso Paulin Salaka mais chorégraphe na ya album ya né 2016 ya album tel tam susu Don Fils to tam susu Madova tam susu Maître Brown tam susu Mao c'est bien mais to soira yango te mais to zo sala ba musala makasi o lelo ba générique ezo beta magana dans monde entier eza pona biso ba chorégraphe na ba danseuse. Merci, je pense que l'élément aussi était dans le sous pour nous impression par rapport à Marambo quand nous allons pour ça parce que bien de Tomoni, voilà la délégation ma casse donc ça continue avec cet élément et on se retrouve tout juste après. Merci. Wapi,
Merci, donc comme j'avais dit, ça continue avec cet élément-là. Je suis avec l'artiste Papa Griff, Naibite Bilamba Pego, Lela Tonden, tous en avez tous sur le même qui mes condoléances Papa Griff. Merci réciproquement. Merci, tout le monde est présent, c'est remarquable. Na kati ya morgue ya bonde qu'on a limité. Awa toyo ko bimisa nzoto ya ndeko na biso Lola Kadogo. Ou atika biso il y a quelques jours awa mais moi question à curiosité. En tout cas, tout le monde est faible participation vraiment. Il y a bandeko balangwa nzembo. Leader oyo bazome ma musique congolaise vraiment de toyebi et puis honorable des alaka bato biso toyebi wana to moni vraiment mingi famille et puis nabino ba proche ça dit vraiment à quoi par rapport à cette analyse. Bon moi je pense que eza amour mutekoka eko constituer présence ya bato donc bato nyonso bae awa eza bolingo simplement nous sali que bon vis-à-vis il y a chacun ou chacune de personnes qui n'a qu'à Kadogo et on peut se retrouver à bon les comme net il y a esprit il y a musicien et c'est le mot déjà aussi tout s'habituer à nango tout s'habituer à nango bango batalaka ba tremplin na bango o bango batalaka ata so sala ki nini ata so bozai malamu ata so ndeni batalaka matériel nini yonzanango pour que bango batia présence baebi à partir à matériel wana poser en relation bango pe ba en relation donc baroya barokutana on comprend bon moi je pense que pour nanga eza trop na mokili il faut quand même to comprendre et loro nini ou ezo sala tant to kabwani na mutu eza jour ya suka faut qu'on rendre hommage ni bozalaki beaucoup dans les souhaiter bozali sous na vite ndenge nature esengi po biso batu tozalaka soko botami il faut s'attendre na liwa tant ozo botama na il faut s'attendre il faut heure moko dae donc tant biso to botama ngana comprendre que na okufa mais bon mokili yango pe ezaka pe na ba concepteur nango mutu mutazo réfléchir de sa manière de sa façon donc salami ndenge salami mais le plus important tout l'équipe déjà tout l'équipe mutumoko donc 2-3 personnes né bible lobi so ba sangani azawana donc vous croyez pena na ndenge pena toyebi Lola Kadogo ba to ba les 2-3 personnes masa eza makambo yaka mutu netinga ba ebisio Papa Griff akufi batu ba été ko s'inquiéter te mutu netinga na se déranger te comprendre pour na sina camper nanga donc Kadogo ninga zana makamba siko azakutu kunate donc aza na monde mususu ozo comprendre ata ba yebele nde ba yaki na matanga Marie Misamu nde ba na matanga Papa Wemba Kadogo otikala ko yebango te donc eza problème biso bateau tout tikali na mokili tout ba siko ndeni to ko vivre parce que vient eza vanité tout ça contraint ya ko kufa et surtout kufi to kendara wapi. C'est là où peut-être il faut tout le monde tout ça la banalise wana to comprendra et durant toute la journée ce que ça la mabe est pesé qu'on les malamu te donc malamu ils en a pourcentage est belé donc na sens wana nde ngana zolinga ba comprendre donc pour les artistes baye ba ke vieux wenda daya baye ba franco badaya ba pepe kale badaya donc basé belé ba Kester ba Papa Wemba donc il faut l'accès bisopé que bisopé tous éternalité n'a pas formé tout au bisoto pensaka ou bien autre ngara to kanisa
parce que na ça le moro boye parce que ceux qui papa griffe parce que ceux qui peuvent former donc Nzambe azamutu oyoyo sur la décision na ya suka en tant que grand yanké donc nous sommes raisonnables que na mai Kadogo est parti mais bah souvenir a bien allé voilà. Merci Papa Griffe. C'est moi qui vous remercie. Ça continue vers cet élément. Il y aura vraiment par rapport à Mambo Samalé. Donc je suis avec l'ami intime, il y a Lola Kadogo, oh vraiment bah non, il a tiré donc tu es aux Européens, ah voilà, tu es à morgue. Mambo il a gagné et puis dans des choses on a des choses qui ne peuvent pas golobaner. Ah vraiment bien. Tous na pasi, tous na émotion. Ngai sangwa Kadogo soit kinga na ndaku, nazale na ndaku. Namoni comédien moko abengi ngai alobi na nga bo vérifier une information to yoka Lola kufi. Era bisinga bongo nde na bengi na ndaku epa na bango na bengi grande sœur. Abi oui, akufi depuis 2 heures. Azana morgue ya Bondeko. Nandima ki yango te, nazwi taxi, na ye na ndaku nakuti vraiment que non Kadogo akufi. Donc c'est un peu ça. Modèle ba ole la Kadogo pona yo na niveau yebele Kadogo ndingo zoma no se salema. Bokolo bani. Bon, nde bazole la Kadogo aza artiste, aza danseuse amunene oyo ya ebani. Na ebi azalaki social, azalaki na ba danseuse, na ba comédien, na ba musicien. Mais na matanga ya Kadogo na moni juste ba chroniqueur nde balandi Kadogo, ba sapeur, moi Papa Griffe tomoni na ba na moni Adam nani comment Chara Congo, c'est tout. Na moni vraiment ba musicien te na ba danseuse awazé quoi. Nde na moni mais na ebi azalaka na ba danseuse à maison mère ya JB abano kabulati vraiment ils ont vraiment mawa mingi. Les gens mawa mingi. Comme on a liwa ya Kadogo levé accord na e ba musicien bazate mais azaki muta ba musicien nyonso abano pona te donc dommage. Merci na ebi que tozo même pendant l'obsèque pour nous avoir témoignage je me souviens donc merci Kalido ça continue avec cet élément. Merci donc comme j'avais dit ça continue avec cet élément donc là je suis avec une consoeur Hélène Kalé ma maman Nabianka na morgue moi témoignage par rapport à Yaroye Balo la Kadogo puis na maman nous sur les cas mes condoléances maman Hélène. Merci beaucoup, mes condoléances aussi à toi parce que au moni oyo ekoyeli bisonyo en général Lola Kadogo ngana zalaki ko sepla robenge leader parce que azalaki l'une des rares filles au azaki opportunité ya ko kamba orchestre mobimba le roi collège Genob abandai comme étant danseuse amatia comme chef aba danseuse ti ayo comme président ya groupe et Zakin Sakave le leza passé ngai nazalaki te tango sango ekwelaki nazalaki musika na matadi na oti Luanda na koti matadi na zozon akin batindeli nga message à travers nos co-managers ayebisinga mais Hélène tala sango lisusu quelques jours après liwa ya président Sony koyoka liwa ya jeune fille boye elenge ya mwana o azalaki na ba rêve pe ba projet mais ndenge tolobara dans chaque circonstance il faut rendre gloire au Seigneur. On a représenté ma sincère condoléance dans la famille mobimba ya Lola. Naebi ke za pasi maman. Naebi ke tobo tarabana souci na biso ezalaka ke mwana akunda yo maman. Soki maman ozo kunda mwana naebi ke sala pasi makasi. Kasi to sala nini eza volonté nzambe kokisami. Lelo na repesa courage na famille pe na remercier bandeko o baye ko assister pour eloko mususu esalinga pasi komona ke toza moke. Faible participation surtout ba musicien. Artiste ata moko te à part baye bazalaki ko kambama na ye moko Lola Kadogo eza pasi eza mawa. Omoni lelo tolinga te kaka mutu akoma na niveau extrême poto l'accès mawa. Je crois que ceux qui artistes à Koufi, il faut ba artistes et tous à la présent. Ceux qui journalistes à Koufi, il faut biso ba journalistes et tous à la présent. Tous et la raté qui oh non azala ina combien de bateaux azala landai azala combien d'albums à succès tout ça la calculé. Lelo to moni boye ni aide moroté et salami awa. Merci na Jimmy Kolesha oyo azala qui présent depuis Sangwaliwa ti lelo bomoni ndekonanga ye azali awa
ye kutu mutu aza kopesanga basango mosusu na mosika me eza pasi ya kokufela mpe pasi ya komona absence na bino bandeko na biso boza wapi bandeko. Merci maman na Bianca. Merci mon frère. Merci. Ouais, Narco Sepelana Zoa Jimmy F à la ligne. Ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Molobé la maman, yo moto yo akamba ba maman na niveau ya TV na biso to sala rao yo Jimmy. Depuis début à Marambo yo tango koyaki ozalaki présent na moni déjà na ba body et salami pour na kolela lola. Et tant que mokamba ba maman na TV F à la ligne. Comme on a marambé zoleka wa Lola Kadogo oyo yamba plusieurs fois dans émission na yo modèle ba olaye faible participation ya ba collègues no ba travail na ye na niveau musique faible participation ya média oyo yo musalo salaka faible participation ya ba leader ya TV par rapport ya marambo no so eleka mpona mokolo lelo ya sortir encore analyse na kozani mon cher za pasi makasi da pasi na mboka na biso surtout. Et nga zolo baba danseuse faut batika na bango mamba robina batika na bango bakoma na bango na ba place moko boye bayaka ko louer bango leader so nga sala clip aya louer yo a show e pakola mina yo bosilani au Kadogo depuis akufi 2 semaines yango ata musicien moko monani wa te sona bandi ko biso nombre peu de journalistes baye na yebi soki ezalaki ke Kadogo azaki na akufi bonde tolo babwe président Sonia Zali au président Sonia ngako zo ebembe bongo mona combien de journalistes benga bazala na ba musiciens benga ezalaka esprit to ya to subi président Sonia kozala moi coupage kozala mais eza pasita la tozana yo na morgue ba danser za ko compter musicien écoute na moi musicien moi jibe wana ba bien za po ayebiye. En tout cas, batu ya ko compter contribution ko tout ça kona ko kunda moi moi soto kundena o babaka tintsanga sangisa so na ko biso vérité musicien o to chanteuse to danseuse o apesi mbongo et amoko comme on est patience ainsi à quartier la c'est ouais comme chanteuse wana ye moko nda misaki mbongo na ye abengi nga to yenga na Charlène apesi mbongo enveloppe na ye en tout cas mbongo à moi bien et le reste wana mon cher babina kapona ni ba danseuse basali comité bakabwani to kenda ko luka ba leader ba aider biso to kunda ndeko mon cher ba kende boy leader o azakaka benga biso na après-midi lobby kuna ti lelo et lelo ko réseau bima to ebité peut-être ba koya place ba olela e kuna to ebité. Merci, je crois que tous on a sorti encore na rozana posa nota sima poto ça soit analyse on bien ça continue vers cet élément. Merci.
qu'on a vendu, il nous a un problème. Bon, nous n'avons pas des artistes. Nous, au monde. Sandra Bumba, on s'est gâté. Diaspora. Bon, mon vérité. Et l'India Congo, la Sabino qui le Kuta Yakana, ascenseur. Mbongo ezate bako yate. Banda Lola Kadoga pour faire de 26, aucun artiste, à part Patience Bembo, avec $500 contribution, maman Patience, merci. Mais les autres, maman, ils ont comme autant de Kamoni, Lola Kadoga, c'est là qui n'a pas de Makasi. Maman Bevi n'a fait un bébé, maman Chikina. Toujours la Lola Kadogo. Brigitte Bidanani, Brigitte Bidanani, Naïbisakayoke, Batouana, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Comment on s'appelle Kabinoana? Barbie la grande, Sandra Bumba, ne pas toi, pas Mbongo, ça ne pas yate. Il y a un moment même où on a pu faire ça caché. Pourquoi il y a un peu caché? Pourquoi on peut pas? Je me dis que c'est là qu'il y a un moment. cercueil pour vendre les danseuses dans ce fait que vendre pour vendre pour tellement payer dans cercueil pour ça la merci. Donc ça continue avec cet élément. Donc là nous sommes bien victoire donc bana poto boyebi rond-point victoire à Watoye na place des artistes. Donc bon on a déjà ici KO tout ça vraiment Kali le Loutet les hommes à beaucoup on a vraiment bah mon la victoire place des artistes à Watoye collecte corps. Il y a Lola Kadogo tant qu'artiste, Bomoni, statue Eza Awa, tant qu'artiste, place Nabango Yangoyo, Toye, et Sika Oyo, pour artiste, Balba, les Kaka, pour na souvenir naye, par rapport à l'œuvre naye, Nenga Zalaka, artiste Namboka Oyo. Donc merci. Je crois que l'image est à Tolar Sabino. Allez-y comprendre avec www.elengacongo.tv.com et Tracy Mbelenga. Image kakaloba ngana obela nanga de beau comprendre ça on a forcé parce que ma santé vraiment ne répond pas. Donc non ça on vraiment par rapport à amour par rapport à ndenge to bato le lana ba bazo lela na forcé quand nzoto mais na ebi que les kalongo bien Karine Manar Fifi Manar Yulia Samba Pana chez Pot de Fleurs de Paris Flore Chouméa Loris c'est la congolaise Tozo les labino ensemble Inès Mandela la star Bibi Chulungela Riri Goga autrement dit Géraldine Swika Lissi Lokonga Tozo les la vraiment Mama Kati Mantala ya Oginge Nicolette Douma depuis Paris on a Tozo les la Amanda la Duchesse Fondation Amanda Maman Loris la congolaise Tozo les la vraiment la douce de Bundes place des artistes Yango et ça continue avec cet élément. Merci.
Merci, donc je continue cet élément. Je suis avec l'artiste et musicien Sampaio Naindou Saga Tomoniepe, la place des artistes, et la petite sœur Naé, collègue Naé, Lola Kadogo. Mes condoléances, leader. Merci mon frère. Ouais. Vraiment, Tomonio, Namatanga, vraiment, tout ça, pour ça, impressionnant. Et puis, moi, analyse mouké, faible participation, il y a des musiciens et surtout, les leaders ont des boza, je crois, pour les mois, dans Monica Yomoko. Alors, moi, analyse par rapport à l'absence de Bandeko, vraiment, pendant 2 semaines, il y a organisation, et puis, ça on est pendant que tout le monde va répondre. Papa, on peut déjà, donc je risque même de me répéter encore. Donc, fête, il va bien Saramoto, mais maintenant, il va bien Saramoto. Donc, ça on sait quoi, depuis quoi qui, ceux qui ont monalité, n'habitent pas pour la ligne. Biso ba tozali, nazali parce que nazana passe la motema, aza petit sero azaki dans cette nation la victoire nan 1 Dédé. Na bana ensemble l'église moko. Naye et pas papa na bango référent Mira. De 3 la cadre de la présidence Sony aki purifier à son biso mingi et pasaki na kati ya orchestre collège de noble aki président de la collège de noble et mon présence dans là. Bon ba été na habite ba été pour nini. Mais faut pas que les joueurs moto. Les joueurs moto et puis n'engeza boyer mo ta peut traîner là ti. Na habite comparaison ngona nini basala grand top petit. Mais azaka artiste munene, azaka artiste mboka. Parce que ma mère Milabel, ma mère Salomon a banana danse. De là ba mapé ba mo yemba, yepé banana danse de là mo yemba. Donc ngwana donc passe à trop rare. Passe à trop. Merci leader. Merci.
de papier, Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro.